Capage TV. Capage TV. Ouais. Mais t'as la vitesse, il y a internet, n'engé kaboli batu. T'as la vitesse. Na mona ki ba mission congolais musu bazo le la makambo ya vie. To sugop na makaba vie. Mutu ala mera la tina vite. Bon so batale le lo 1 million. Bon lo. Toujours mettre musique léo na kata Congo. Ba toujours mettre musique moko ndele ba problème. Musique ils ont le moko musala moko noble, musala moko très bien. Mais musique est cause na ba problème parce que kala pour biso dans oyemba to kutaki ba papa na biso ba grand frère na biso ba oyemba ensemble. Mais les lots, mon numéro ensemble, comment passer? Tout le monde, les lots, donc, et même à moi vitesse à ma belle. Mais le problème, c'est le comportement des lots. Les lots, c'est quand même madame Mouninga, parce que aujourd'hui, on a mis thème à Batou, Batou à Seka Batou, Batou à Finga Batou. Musique, oui, il y a un monde qui s'attendait à le mais. Moi je pense que monsieur le Robert la musique pour nous faire en terre pour nous ségarer tout mais on a moi on a payé on a monde on a fait papa wemba aza souté moko la kenda to yo te na 50 to tete mbegeye te to monique yé meilleur on papa wemba alors donc de l'eau pendant tout ça un problème sérieux OK Robert na poto ba fanatique o ba ki o menacer oyo o Robert à place boy bato baza contre o ba ko ça non musique ya na tu te rends compte papa wemba yé na chanteur union on a payé sans condition, simple. Ouais. Donc, mais biso batona le loso surtout si manabiso banane. Badbazana ba gay ba finga kakaka. Badbazana ba comportement mabe. Ya ko lobela matériel, entretien matériel la malama ko lobela mboka oyo ba studio. Ouais. Idée ya dynastie wenge oyo artiste na biso Ferrego la bimisaki ya ko sangisa batu nyonso bazana na wenge basala album batu musu ba loba que azangisi batu faki wer en son il fait batu musu so bazala bazala wana c'est comme si aponika ba camarade na epona yo eza idée ya bien pour valoriser culture na biso ou soit s'il faut copier ça et moi ko sala moi remarque moko na kati okoko sala en tout cas la masolo wana te so kutana bango tuna bango to kutana bango tuna bango na masolo wana te ko éviter les lots monde internet ezali monde masolo belé bino moko bomoni ya cela il en a 2 ans balakisaki biso bato mitakala awa na kata mboka oyo et pesaki nzambe lokumu te alors bango faut batambola bien et tambola na bango bien de ko tinda bandimi ya nzambe ba mona ke oui to banga nzambe à travers même bango. Et les lots, toujours quand on a dans mon Congo, surtout les lots, chante réunion, c'est comme un pasteur. Oui, qui est ambassadeur, on a vu son bandé motoyen baraone à terre déjà. Mais rôle il y a pasteur, na rôle il y a chante les rôle mauvais. Oui, c'est bien bon sur comme un niveau de comme un peu pasteur, n'a mon frère, papa, frère Ramsa Toms. Dans niveau ya koyemba et comme ça que ben niveau pour prêcher peu parler. Pour nga, je suis fier au Robert batu nyonso balingaki papa Simaro o balingaka musique na etilelo bazana biso même aso baye concerté même ata baye répétition té mais sika bazali faut bazana sengo parce que combo ya camarade na bango ou combo ya musicien na bango balingaki et ils ont la carte exercice Mbote ONG Avenir pour tous aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekolia etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse ochaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire
Tchaba information na yo, pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo, tcha moto ni kotinde la ye passer na paiement. Osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo. Pe san de quoi que ne ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai, akozwa yango na Mabor, akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola. Na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market, na Victoire, na Marché de la Liberté, na Njili quartier 12, toza na Matadi, toza pe na Kimpese, toza na Kasangulu, toza na Bomba, toza bisika ebele. Pour plus d'informations, benga biso tozali à ligne 24h/24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo, toko assister yo pour que osala commande na yo, to otinda mbongo na Angola, to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Bonjour ndeko. Tolingi toyeba kobinela nzambe eza lisumu to pe lisumu te. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous efforçons à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Yes. Voilà, c'est ça. Binako, binania, bineli, pour Jésus. Ah, osana posa pour gagner ma chaîne pour le Seigneur. Et au boy babina, et babina kakati. Bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes Kapashi Télévision en tout cas. Merci à tous nos abonnés. Merci na bino nyonso bozala wana pona biso. Bozo commenter, bozo partager ma vidéo na biso en tout cas zo mona na ba réseaux sociaux nyonso que bozo soutenir biso. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique de Kapashi Télévision. Merci à Joe Mystique Mouteba pour la réalisation et puis merci na bino nyonso bozala wana pona biso. Je suis Martinez Tondo à la présentation. Les locaux na sabino que ceux qui invités na plateau to banda ko lukaye parce que ndaza roi. Invité par la biso Dakar en tout cas topé ça kaiba honneur nyonso au Amerita Kango lelo na mbeli bino kumumanda chante moko ya ba artiste musicien oyo ba sala pe bazo continuer ko sala fierté ya musique congolaise na Afrique na RDC Liban ya mboko en tout cas bazo représenter valablement culture congolaise. Kumu bonjour pe boye malamu na Kapashi Télévision. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Ça va. Santé orchestre. Santé orchestre c'est un problème parce que musique est à la Congo. Tout ça, on a un problème de confinement et le mois qui est zongé les sous-sous donc. Santé, le groupe est malade parce que le groupe fonctionnera sur les autres. Ça, là, on est des bêta chaque semaine. Ce que le conseil les a sautés, ça fait presque un mois. Il va bâtir sur 15 jours, donc ça, au moins presque 2 mois. Il y a ça, là, donc il n'y a rien qui marche. Merci beaucoup, papa. Toujours continuer mission na biso to bandana na sangwama o artiste et comédien ba oti ko perdre moko ya ba artiste na bango na kombo ya mama Chako ba version bimi tellement ebele mais biso tozo na ba version wana te de amutake atiki biso si faut dire amo na famille artistique nyonso parce que bino nyonso za ba artiste et puis bozo sala fierté ya mboka na biso vraiment famille ya mama Chako nyonso famille mobimba na pesi bango ba condoléances et ba ozo liwa moko briske na libota nengo wana mutake hôpital ba longola minu ba médecin mboka o tozo epte soki to komi wapi est-ce que médecin peno yekol musano de A à Z oyibi ki kolongola mutu minu misatu mbala moko je pense que eza na nzela pe kolobake ba médecin ba dali sincère ba comme na niveau batala makamso nengo wana ebenda bango matoyi na nzela ya mama Chako parce que mama Chako zaki na yeka malamu akiba longola minu nde okoya makama ndengo wana alors epesi malamu atamukete mais courage ebele na famille artistique nyonso na famille ya libota ya mama Chako et biso penga mona biso toujours la maman et toujours la programme officiel ba perception poto ba nen to ya ko assister sinon dans zela ya moto nyonso nzambe mutandaki ko zo azui nzambe mutapesa kanza ya mutazwa ka donc to type ko perdre maître Tété Kaboé au pe moko ya ba mécène et puis azaki na gouvernement ya papa na biso Fachi s'il faut dire un mot na famille na et puis na bateau nyonso bazota biso oui surtout na famille moi sinaye mama Olga vraiment na pesi ba courage belé na moya lelo ko perdre mutama yele nengo wana
et na kati ya mboka azalaki mutu munene oyo même na côté biso baartiste apesaka maboko apesa maboko mingi abandaki kopesa maboko mingi donc témoignage na ye ezali tellement makasi omoni kozwa ye na aéroport toza na ntango ya baconfinement boye na bacovid-19 mais yo moko omoni nombre ya bato baki na aéroport et je pense que lelo babengaki messe eza na Notre-Dame tokoparticipe et lobi nde balobi enterrement vendredi à partir de 9h faut ozala na cinquantenaire vraiment beaucoup de courage na mwasi na mama Olga eza likambo ekoyi bon nzambe moto ayebi ntina nini akoyesi yango mais sinon beaucoup de courage na famille ya maître Tete na famille ya mwasi na ye mama Olga. Comment manda chance soki ozovanda tozotala bolelo lamuki ka mutu moko bo akufi ba o tozotanga bakomona bango parce que baza reconnu toyebi bango bolala bolamuki mutu akufi olala olamuki mutu akufi message nini okopesa na biso bato nyonso na bato nyonso bazotala biso na kapage télévision na ngao na vandi pembe na yo so okopesa message moko donc otika mabe tosala ndenge nini mutu ya mabe nyonso neza ngona lifuta te parce que bolamuka boto perdre mutu s'il faut que tozala bien na mutu tozala kaka tant mutu aza vivant au lieu que koya opesa ba témoignage ya malamu mutu ngo si atiki biso puis ayoka na eta yebite nani alobaki nini. Non mais mutu na eza bien mais lingi yombo yeba partir ya lelo que liwa ezali phénomène ya nzambe nzambe mutu atindaki oza na mokili oza na journaliste boye et nzambe mutu ayebi ndenge akolongola yo donc ya kokamwa ezali te so omoni ye na ntongo olobi emoka na nzambe emoka na nzambe c'est pour cela faut kozala malamu parce que ya mokili moko ya nzambe oyo atinde biso na mokili po tolekaka ya loka mwa passage moko boye alors na passage na yo moko fotala nini ozosala ya malamu po oyo nyonso akoya na nsima na yo ezala témoignage malamu bazala bien ozomona makambo ebeye na mokili ozomona baproblème mingi ezali na soki mabe elekaki mingi na famille ou na libota moni makambo wana esalamaka makasi makambo wana eza na baka balien bakoko na yo basala nini baparent na yo basala nini c'est pour cela yo moko fosaka ja bolamu na yo komema yo na nzambe abatela yo na danger nyonso esalamaki même na famille bolamu na yo komema yo nzambe akokopesa yo baangelo basalelaka yo sécurité moko spéciale c'est pour cela na mokili ase boye na ngambo na ngai etant que musicien en tout cas depuis nzambe apesanga mosala oyo nayebi mabe ndenge ezalaka te nayembaka nanga kaka nasepesaka bato e nzambe azobatela nga azobatela bana na nga na mwasi na nga e famille na nga tozotambola na biso donc mokili ya boye ndenge na trouvaki na motuna na otuni wana ya mokili akosalaka bolamu fo kosalaka bolamu bokaka toujours mai na esika moko oyebi ke awa ndunda ekobima ekosalisa bato yango wana moni me nakoloba ke esalaka nga ndenge nini no ya makambo nzambe kolo nango nzambe soko bengi kuti kotuna nzambe ndenge wana mbala moko akosilekela mabe parce que kolo nango nde na nzambe. Merci beaucoup. On parla de la musique aux autres dirigés déjà OK Jazz il y a de cela quelques années et là on y a bénéficié musicalement parce que céder au pouvoir on a passé au pouvoir on a artistes et musiciens bazaki tellement ébélé papa et mokatala qui habite que muto na kotika o azo mérité yango ezayo parce que ont mérité yango musicalement bénéficier de Janine. Bénéfice nanga liboso ezali côté artistiquement parce que côté art na eyembeli na bango na musique na bango ezaki lokwa moi devoir musu na yo kozana kata ya mokili sus parce que biso nezinga manda boy pona yemba na zaki na style ya tabulei style ya papa wemba style ya bayemenea naza mwana wa benga na style ya fiesta alors pona okota o demba o ya papa Simaro na ba grand maître Franco ezaki facilité mais na salé fort na vu au moins 40% au bazo séparation toujours yemba banze mwana papa Lutumba lelo bazo séparer na bango mais sinon côté nanga naza fier pour le baquet nazo beta musique moko ya niveau ya makasi ya mboka o ya ba meilleur ya mboka o parce que bango nto asagi nzela po biso zo nzela na bandeko nyoso bazo sala lelo la moya lelo bango basagi nzela nzela na bango ya nzela moko même ti lelo et sipesaka bato basagi na mate malamu na banzembo bazalaki ba conflit na bango ezaki ba conflit moko de benga polémique déloyale mais ya bien ouais ba dans kinte ba na kotana na ba problème ba pasi ya bisengo nyoso. Mais sinon, je suis fier. Il y a yemba banzembo papa Lutumba Simaro et yembo na bomo yazaki muta mokete na pays azaki tili lazama mikon omoni mission moneno basali monima na kata mboka za Lutumba Simaro donc ponanga et tinda nga bagi yemba banzembo nanga na yemba ngo poliment et po itombola kaka komona yewana na rendre peu service ya tinda na la saïla. Mais
est-ce que bateau va dire soutenir papa Azaki vivant bazo continuer RIE pas bandé ko diriger na orchestre wana ndé comment depuis comment maboko na yo bazo continuer peut ko soutenir yo ko assister na ba concert moi aide moko financière tout est-ce que bateau wana vraiment peut-être bazo zela pe ba preuve ya ko sala moi disque na sala déjà boyé pour épée ça bango sous ça sinon papa c'est malheureux de na mokilité bakama ba âge na épée génération na ya mingi baza ba papa déjà Nicolo ba 80 et quelques. Mais le gars musique na ezaki na âge peut-être mais sinon nga na yebi ke na zana bango génération na papa lutuma na zana bango pour une raison ya musique on a betaneza ya bango donc oh nous ça tout aye ka lo ba malam même pas azali vous allez bien pour na biso c'est bénéfique mais sinon musique na ezana génération te yango ti bazo bana musique lelo bazo comprendre que so na bêtise style na oteka so rakoti moi boy pour nga je suis fier au ba ke ba batu nyonso balingaki papa Simaro o balingaka musique na etilelo bazana biso même aso ba concerté même ata ba répétition te mais sika bazali faut bazana esengo parce que kombo ya camarade na bango ou kombo ya musicien na bango balingaki et ils ont la carte exercice. Oui, comme manda chante yo posa parmi ba grand artiste ya mboka na biso et puis ozota la pe bana o bazoya Msupendo Vandarabo lobi OK jazz oko dirigeant ngopé éternellement té et comme appelle na temps moko oko loba na oseda ngo pa ya mwana moko pe o ko sala fierté maintenant est-ce que parmi bana na ba critère nini yo ko loba ke mwana o vraiment aza muto na ko tikele pe loko wana e okendaka de génération en génération critère wana fallait ala ensemble na papa Lutumba Simaro mais malheureusement Nzambe azwagiye Nzambe azwiye mais ce que vous avez bien pour nous proposer au niveau ya zaki nango na maka musique nanga na niveau mon a été na moi savoir faire mais o ya zaki nango zaki muteke mususu zaki écrivain munene parole munene alors que ça la nzembo tili tika les terre ba tutili na kata mokila boye c'est pour cela ba droit na ependa faut ils ont na famille na bien parce que ba droit na ils ont mérité na kata mboko Congo mais sinon dans l'ensemble mutu na ekizu na bosani mutu yo ko cédélé qui nga na kosala ngo soki na collaboration avec Simaro mais sinon le gars a souté famille ndeko eko ko mona déjà son abi famille libota na ye famille na ye ko mona déjà ah le rôle amande déjà ngo éternellement te pour to botsa ba branche faut quand même balo to sala boy nga na za nga molekinzela na osaka moi tamoro boye bon voilà. Yo moko peso kozota la musique congolaise otali nanu ba papa na biso Lutumba otali ba génération na bino monde bo banda ko beta musique et puis nde bo continuer otali na bana o bo bima siko kumu qu'est-ce que tu t'es dit est-ce que musique congolaise tozo garder kaka forme na biso ou soit ezo kene na moi na ko lo ban international mo bo ekoti na kate ezo luka ebebisa moi musique congolaise na biso non eloko moko changer zate ezaka nde ba bazana bazo beta musique leo na kata Congo toujours bête de musique moko ndele ba problème musique ils ont le moko musala moko noble musala moko très bien mais musique ko dans ba problème parce que kala pour biso dans oyemba to kutaki ba papa na biso ba grand frère na biso ba oyemba ensemble mais lelo moni maka moko oyemba ensemble comme pas tout le monde le lazan azol dit asura ayibika mo ko yemba muke ako sa orchestre donc et même na moi vitesse ma belelo mais sinon dans l'ensemble lelo penza na hier les gars lelo penza na makama mon ndenge komeli na retard obso dozo ya robeta na poto pendant au moins 18 ans oui longue 18 ans comme même 21 ans yango tozo kende 21e année yango tozo kende yango ya sans robeta na à l'étranger donc tout ça n'a pas problème mais problème maka c'est le comportement les deux ya okufa lelo sengo même za dire oyema na muninga moko biona oyema na muninga parce que ozomona mitema ya batu batu baseka batu ba finga batu musique oui il y a un monde moko s'attendait ba le mais moi je pense que monsieur de Robert musique pour na finga na te pour na sekara batu te parce que muda otika la zana été mais on a mo na pays na monde ndira kufa te papa wemba aza soute moko la kenda to yiko te na 50 to tete mbege te to monique ye meilleur on papa wemba alors donc de l'opéra tout ça un problème sérieux OK Robert na poto ba fanatique o ba ki ko menacer oyo o ko beta place boy bato baza contre o ba ko sala non musique ya ne wate musique eza meilleur son agréable o bato ko kana bato eza ba parti peut être on de ko nanga po on de oyo camarade nanga o de famille nanga non et le que kufiti ya mwana me biso chance ya li donc la moi na kase ya li mbule ya no mingite
tu ça l'effort ça la musique au pena ya ba papa ou ba basali et ba papa Simaro basali ba king kesser oui bango bazaki pe soin garanti bazaki na mama comme na bango musala ya na place où c'est peut-être que tu te rends compte papa ou ba yemina chanteur union on a payé sans condition simple donc mais biso batona le so surtout si mana biso banane ba bazana ba gay ba finga kaka ba bazana ba comportement mabe ya kolobela matériel entretien matériel ya malama kolobela na mboka oyo ba studio matériel ya kolobela mbangu na mboka za ba studio kosala ta hôpital kosala ta moi dika moko boyo kozala ke bon na question ko un jour wabi ke notala musala pour ça donc toujours plus sa chance mais vraiment ba comportement ils agissent ba comportement ba déjà bien. Maintenant, parmi bana o bazo bima so moko alobi que ata l'émission oyo alongoli orgueil alongoli ki matériel wana nyonso aye abivier ozaka vie nanga na besoin opesanga opusanga na aller de l'avant moi featuring moko boye moi nini ozana déjà ngai na émission que nazana makamuna na bango wana nyonso donc soka yini ngana aye lokwa na tempelo aye lokwa na ndako moko ya bien soyez à bienvenue parce que biso na tactique to na mongongo mena technique na tactique donc tous en ont pena quoi zela mo sepela que le goyawa si to comme à la fin de l'année ouais banzembo sepela parce que to na bulango mais nzambe loka pesa ki songo ndengona moya ko sala ngo makelele na ki vantare ezati mais ça le fort kaka oyo ka biloko ko mamikolo goyawa o sepela mutu mo ayo keke no yamba ba na peso mbote po akokufa po na Socrates Socrates nzembo na komagi yango wana Socrates wana na somba gite wana na komagi yango atali ga viningi banana ndenge to komaka atali mutu mo peut-être banana chigna ena ndenge banana chigna ndenge akomeli na mutu na kata mboka to sangisika ba idée et puis to ko zo refrain patience na mokili futaka. Merci beaucoup Kumu Manda chante idée ya dynastie wenge oyo artiste na biso Ferego la bimisaki ya kosangisa batu nyonso bazala na wenge basala album batu musu ba oloba que azangisi batu ifaki wer en son il fait batu musu so bazala e bazala wana c'est comme si aponika ba camarade na ipo na yo eza idée ya bien pour valoriser culture na biso ou soit s'il faut kopesa e moi kosala moi remarque moko na kati okoko sala en tout cas na ibma solo wana te so kutana bango tuna bango merci beaucoup. En parlant, il y a ma vie privée à artiste musicien à réseaux sociaux, papa. Ezo kende donc et banda qui moi muki et banda ezo comme de pire en pire. Par exemple, na rope saneti artiste na biso Mike Lambai oyo azamoko embela asala musique chrétienne ya mboka na biso makambu ya couple na et tout ya ba ADN na koluka ko exposer en fait koluka ko exposer vie privée et loko beaucoup ko arranger ngo entre bino ko bimission na ba réseaux sociaux comme ça réseaux sociaux quoi arbitre moko boye quoi monde moko boye okolo bani par rapport à ça. Loka dozaka boye dozaka na kata mboka na biso Congo bien na mokili assez batu musu bazaka basala nzambe batu musu bazaka ba chanter nzambe donc so aza bandimi ya nzambe nga nazalaki chantre monene ya nzambe pendant 9 ans na ministère de la voix na Dewey nazalaki chantre mais nazalaki koyembela nzambe nazalaki pasteur te mais lelo tozokutana na mokili na biso Congo surtout lelo chantre nyonso akomi kaka pasteur oui ki ambassadeur na biso banzembo toyembaka wana yaka totera déjà mais rôle ya pasteur na rôle ya chantre eza rôle moko te oui c'est bien bon so okomi na niveau te okoma pe pasteur ndenge namonaka frère papa frère Rapsa Toms bango niveau ya koyemba et comme ça que pena niveau pour prêcher pe parole mais sinon nga lelo na koloba babanga nzela nzambe normalement et ali nzela o bamonaka o pena ya solo pena azamona mosala nzambe o mona comportement ya mutu za bien comme kitisa kozana ba projet bien ko éviter lelo monde internet ezali monde masolo ebele bino moko bomoni ya cela une année ou 2 ans balakisaki biso bato mitakala awa na kata mboka oyo epesaki nzambe lokumu te alors bango fo batambola bien etamboli na bango bien nde kotinda bandimi ya nzambe bamonaka oui tobanga nzambe à travers même bango mais soki etambola na bango eza makelele oyo ezosala bien te à travers bandimi ya nzambe eza kokitisa monene na nzambe devant mokili ya nzambe e bakozala frappe fo batambola bien il faut batambola bien kotambola bien nde ningo lakisa ke même dans ndako nzambe na yo même na banzembo na yo banongango parce que tambola na yo eza bien oui on est humain masumu yali yango naturel que mutagoza nga masumu te mo nzambe nzangi masumu mais soko za mosala nzambe faut yeba pena kotambola po biso bodeme na ba famille chrétienne to mon ndenge nini etambola ya bana nzambe ezalaka respect kindumbate
Vous avez et fan de là tout très bien. Vous avez un comportement sur le bimba ah opéra mosala nzambe. Et puis ko exposer bana via bana ko ya ko exposer bana na bana. Faut tout d'abord la question on a bien mais sinon la réponse dans ya ngora o le baké. Et tamboli. Fais la et tamboli quoi. Fais et tamboli. Merci beaucoup Kumuma Nachant tozo ki na biso déjà malem na fin émission na biso tozo pour na temps mulaite vu que za occupation na mususu et za musali na nzambe moko aleka na tela lobi que nzamba alexi 10 artistes et musiciens bo kufa. Maintenant copé sa prophétie à bongo na télé pourquoi pas koleka peut-être ko luka musu nzamba baki tel artiste o luki na privé pour que vous la prière au lieu ya kolobango kaka boye otangi pe komba mundu tete mais ba artiste musu ba komi na moi ko banga est-ce que message à bongo et ça mara bongo soit il faut moi coulisse moko boye ou bien ko masquer yango. Mais attention maman pas prophète ba ali pas prophète nzamba ba mona ba ali. Négligence c'est gros en antilla ba prophète parce que so mu dans le bi a prophétiser les kamoko boye et que bon négligence ya loka bo négliger maloba nzamba lobi ba sali wana nzambe wana ba loba ba prophétiser na sima ya maloba nzamba lobe lié a inspiré ya loba soka lobi yango yego du bien il fallait quand même ndenga tangi ba amoni que nombre d'artistes ba kozana danger soki moye yali aluka ba numéro na manga benga bango alendi sabango alaksa bango nzamba laksie ke baliwe yali ba mi préparer ou soit so mabe les gars bango batika mabe et lo ngana kolo bananza no yango wana sinon prophète aza mutu o biso pesa la place parce que ezali inspiration ya nzambe nde mutatinda biso na makambo wana mona pesi au direction apesi mosala nzambe direction mo mosala nzambe lobango et il faut bon ndimela ye ouais botala côté ni boko sambela bo sambeli po ekimisa milimo ngo po bo mona ngalo aventure nengwana et puis mona salami na tongo mo bo bo mona ngalo aventure orgue makambo nzambe sala tseki déjà tout ça ya toujours bana basala nzambe basala makambo nyonso ezali elengi po ebenda bato na kati ya ndako ya nzambe soki balongo mingi na chair oyo tobengi mosuni e osalisa mpe bango mingi mpo makambo etambola mpe bien sinon nayebi si yo mosuni ekoti makasi yango ezopesa dégoût koprophétise mpe eloko moko boye me moto amona kaka ya osala na aventure nde esika oyo fo basala nzambe bamibongisa mpo ntango alobi mpe likambo bamona oui eza ya solo. Voilà. Merci papa de Komi Nabiso vraiment na souka mot de la fin par rapport à la troisième vague kobe naka mon batmatoi par rapport à la troisième vague ya Covid-19 ko respecter ba gestes et barrières et puis quelques salutations et pas ya batuno ba soutenir kayo lelo za monde moko oyo nzamba skoti miracle moko oui to koloba moko nzambe po so nzambe te po nzambe mtabo makamutu batu pe bazoyi banzela ba Covid ba coronavirus ngo ebele ba kota ki pe ba hôpital ba biki pe po ezali maladie mo ndeso ke zuyo ko bikati mais bat bazo bika sida pe bik sabat malaria na biso mona kata kishasa lelo pe bik saka pe biso mona mutu musa kufina malaria mais okamwe mais ya bika kina ondeli donc nzela ya coronavirus et nzela ya miracle ya nzambe ya niveau il y a tout le monde face respecter à côté de la discipline oyo ndenge nzamba zo biso etange ba éducateur parce que tous ba messager tous ara maloba mususu ozo ba bobe mutu a timba ko mona pe ka malobo eza juste ndenge biso ozomona la côté na ngai ngana ozomona la côté na ngai ke maladie ya coronavirus eye ko changer mo mokili musu ya sika mais mokili ya sika zo senga nini mabe osaki nango tika otiki oui kokota na kati ya propriété na tempelo ya nzambe otobengi nzoto ya li tempelo ya nzambe sika oyo mutu faza na propre propriété na bilambe belete propriété ya li na kosukola nzoto bien na kokipaka nzoto na yo bien eloko nini ozolia eloko nini ozomela kokipe nzoto na yo bien coronavirus so olengeli kokipe nzoto na yo bien biso tobotemi na kati ya Congo ya bokoko etondi awa oza kuna ntina ya kisa mundele te mais bandeko toza na bana na bandako fo bokoko ezala mingi bamai wana bazotiana makasi ebele wana fo de temps à autre mwa fièvre botie meki yango de temps à autre bazobake confort ezali mélange moko ezosala so botie yango ezosala mpe bien lelo masolo mosusu ebimi ya ai soki na eloko ni balobi wana babiloko ezobima ebele il faut koutiliser babiloko wana nyonso mais en état ya koyeba ke tout excès et cause de la paix excès de doses. Oui. Faut que ça la maille mais sinon message de coronavirus ezali mais ça peut mystique parce que ezo ke na batu kili na mboka ezo ke na batu kili. Donc ozo mona ke nzambe mboka za liboso. Ah oui. Ako salisa biso surtout na kata mboka Congo boye mama. Bazo mi konti bazo diriger bazo pesa ba loi. Mais ke place musubo na cité moko kuti batu ba yebi kutu loi wana te parce que kuna courant et comme raté. Kuna mai et comme raté.
donc makamona nyo soko bino bozolo baona bango bayebi na bango côté nani pas contrôler bango nzambe ga zo batela bango et puis ozomona kotango wana basangana ka air tout mais oyoka kuna kuta tali solo ya malade yango exactement mais na conseil vraiment nzamba batela batu nzamba batela pays abatela bisika bandimine bazali pour vraiment tozomona yango ngai na dans témoignage que iloko na betinga 2 fois mais na salisiam ah oui na salisiam penza ngamoko mutu na salisiam ti na ndenge pekei na salisiam et puis ba témoignage ezali ba camarade ba kufi nango ba camarade pe bazwaki yango ba ezo salisa bango donc tembeza la penate propriété zala et si gaza kolala ma kosukola maboko de temps à autre ndenge bazoloba ko désinfecter biloko air nyo sur de temps pour exemple maladie à salité la maladie à salité donc dans la émission na yo dans la site ya Kapashi ma sœur notre sœur a filmé très bien oyo ngana zo encourager ti lelo ndenge makambo na mati azana courage belé eza facilité ko ma Chantal Kanyembo lelo parce que biso tozana Chantal tozana na moi sur le mami lela to pesa bango place na presse na mboko parce que ba yebi neni ba pesa biso ba musicien ou ba artiste place quoi donc Cynthia Nanzela na on a sengi merci et puis combo Cynthia nem de yambisinga yombango parce que batu na biso na kati ya musana bino monde internet lelo mama et memi mabe mingi bon memi mabe pourquoi mabe bon memi ba nyoso batalaka ba site na bino ba ya otalaka bino selon le coût ya titre yote alors le coût ya titre yote et bendi mutata la ngombangu teme asilika mbangu attends mutasiliki mbangu na titre yote a continuer nous à lobby pour na kishasa webi ba mission ba finga ba bandika oloba mabe bala mota wala oloba mabe tant ozongi motu va répondre pe yote ba tali yoka ndingo na parce que solo ba déjà mabe mais sinon mon nabino yebena ko kotsa sous division au internet ezali vitesse oyo nzamba pesi na ba sali yango pour tout comme la vitesse mais ta la vitesse ya internet ndenge kaboli batu ta la vitesse na mona ki ba mission congolais musu bazolo bela makambo ya vie to sukiop na makaba vie mutu aza mera na tina vite bon so batali lelo 1 million bon lobi donc internet est mo makaba bela mala muté maman mais bandeko ba yeba internet ezali sika ya mayele oko sasa makambo na bele bien na mayele et voilà merci beaucoup quelques salutations bon ba salutations na ngai na ndeko nyonso aza na diaspora na poto na congolais nyonso sika azali azotala biso bomoko erenye tozala bomoko bolamu nde ebatelaka bomo ya mutu na long temps ebele et bolamu pe mutu ebatelaka même entourage na yo même société na yo même mosala na yo bolamu ebatela ngo et napesi ba camarade lokwa ba Didier Masaya bazana ba Orlando wana ba mbote ebele napesi ndeko mo na Londres wana Alain Chamala ba mbote ebele napesi Jonah Joe na France ba mbote ebele et na pesi sous courage belé na ba dirigeant ya pays na biso Congo parce que lelo tous un problème sérieux makamba coronavirus oyo eye moyen musala ku na mboka tambola ezate donc courage na président na biso Fachi Beton na mwasi na ye mama Denise et puis na gouvernement mobimba nzamba sunga biso Congo eza place oyo penza bénédiction tondi mingi nzamba sunga biso to matsa Congo paseleki nzamba sunga biso pena Congo mata Mutuna muta se retrouver na droit na yeko. Quant à moi na sengi peyo merci. Merci beaucoup. Awa tozana ba na pesi ba condamnation belé sous na suka émission bona famille à mettre tete kabwe parce que to père de pena mécène monene oyo azali ko kipe mingi ba musicien. Merci. Merci beaucoup ba programme ya groupe. Biso awo ya oyo kuta biso na oyo kuta ngana siège. Na la 70 et ali siège moko sika tozui ya ndeko moko don spraya. Asalengo a on a dit baya numéro 70. Donc na la 70 tozwaki en attendant place chaque jeudi to répétaga mais tant baye kolongola makamba ba regroupement en rassemblement nde sala yeke moyen to continuer sur les activités mais awa il y a les sièges na biso to bonobeta awa coûte même ba chaque vendredi mais awa le loné to ali awa moyen tout ça musala les até pour na raison ya mibeko ya mboka ndenge bazo gérer biso merci beaucoup papa merci. Merci beaucoup, c'est déjà la fin. Merci à Nian Sozaki Banché connecté sur Kapashi Télévision. En tout cas, félicitations à Bido, félicitations à DCMP au Babimi champion du Congo. Félicitations à Bido et puis courage na Sangaba Lede. Félicitations à tout puissant Mazembe, Manier Maïdion et puis courage na l'ASV Club équipe Chéron. En tout cas, Ningamino tellement mingi. Ba Congolais Marambo Osaki Lobi na stade des Martyrs. En tout cas, Zaki Mabe Makasi Batwe Belé Babimi na Bapota stade Oana Bido Bobebis. Eza po na biso, eza eke
batiaki mpo bokotaka botala ba match mais makambo c'est passaki entre population ba supporters na ba police en tout cas to sepele na ngoti za batu su ba perdaki ba vie na bango eza na batu mususu bazokaki ba joueur asanga balende mususu baza na ba choc bazokaki en tout cas ça qui tellement mabe. Merci na coach René Makonde, les félicitations na yo pour na diplôme na yo en tout cas to kutani très prochainement na numéro ya Sika. D'ici là portez-vous bien, continuez de vous abonner chez Kapachi Télévision, commentez, partagez nos vidéos. D'ici là portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Quand tu fermes le ciel, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Maman, m'arriva, j'ai lié. Maman zala bopedo, moi la paix azala na bopedo na ye. Tout eza 2021, ba aluminium sur la marque lié. Ba basket, ba sondage, les zéro ati. Kosala na lombangu boya, boya, boya. Awa na marque nyonso ezali. Maman bomisa bana oya ngonde lokasi ya bana. Maman eyelilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Alléluia, Zambé.
ya nzambe moninga malamu Yesu basala nyonso mpo na ngai Yesu babete yo mpo na ngai nzambe malamu sanzolama oh sanzolama Yesu sanzolama oh sanzolama eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpo na moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu Masiya libanga na tsalo bobokela ngai nelilingi na yo longo Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.